biso encore une fois de plus grand merci na sponsor na biso Hermione Maneka. Alors après l'émission, essaye de mettre John, bon ça l'émission là tranquille, collier la nous comme un abino, et ça la maboko ya ser na biso Hermione. Alors yep naza traiteur na biso na Châtel awa. On ça la fête na yo. On lia pondu, on lia fumbwa, on lia nini bengala Hermione na cette fois. Kolonga Kishasa ti kotambola bamboka na nyoso ezoki 11 ans. Mais na 11 ans na abesaki le braté. Azalaki toujours ne likiake akokoma ti place ya lingaki akoma. Yango nzamba sali grâce lelo azana Suisse comment na s'habiter ya zanango mais ezoki epétant. Ndeko chaque chose en son temps. Nzambe aza maître ya temps pe ya circonstance. Mamiston Malewa. Donc wana vraiment bah vivre frappé ali hein. Donc on limite peu moins ça fouille vite fait ezali. Donc la voiture non, ce sont des matériels. Mais tant que vous avez touché on met kako sunga toujours parce que atelier c'est ezala ba machine, ezala ancienne machine, ceux qui ont un nouveau au moins ko pesa ye mabe pesate. Ezala ko batsa 1 plus 4 na vie na ye na courage o ya salaki ko mona ye lelo aza a féliciter aza vraiment mutu auto baksa encore o ezangi 4 na bo moina ye. Ozomona donc ko zala malamu. Ndenge kaka ezalaka tokutani biso na bitando bike na mukola lelo parce que na émission na biso obino nyonso tubozelaka oboyebi émission grandeur na mukola lelo to déplacer lisusu ndeka to sala ba déplacement to saki bino tozozala penza mingi na studio lisusu te parce que et comme siko vision ya ni na biso échanger to comme vraiment kopima mingi na yango lelo ezalaki ndenge to bisaki bino invité na biso bomoni déjà na plateau aza na plateau yemo kwa ko se présenter comme il faut afin que bato o balandaka biso na Gemidor TV baye pe mokili e baye. Bonjour mon frère. Bonjour papa Jaffa. En tout cas to yambio na kombo na Yesu soki okoki ko se présenter no afin que bandeko ya Gemidor TV kati na émission sur grandeur baye vraiment. Alors premièrement je vous remercie d'abord bandeko Gemidor TV na eloko basali kwa kolukona to sola o ezaki na susuwe na nga ya vie un jour na meka ko expliquer pe batou moi parcours na nga ya vie ndenge lekela. Alors comme on a maître John na Suisse bato ayebi ngai na poto maître John bato ayebi ngai ba mboka mususu babenga nga frère Mopat. Donc comme on a frère Mopat na bato ayebi ngai koto mususu na Suisse awa comme on a maître John. Merci mingi ndeko ko loba kombo na yo maître John to kende soko tuna maître John ezali kombo o ba parents ba botela o beza ko non sobriquet yango o yozo pesa biso awa. Maître John est un nom nanga sobriquet donc comme on a artiste maître John. Mais comment vraiment o bandeko parce que to o eza mokili mo bazota la yo o ba parents pe bazota lo ba ko comprendre te ba bi mwana biso kombo bo yazo lo ba maître John. Alors soko ko lo ba bena kombo oyo ba parents ba bota yo pena o ba pesa yo. Kombo ba parents bota ngezali bienvenue. Mais la colline a comme un Mopat. Donc bienvenue Mopat. Donc partout il y a un frère Mopat. Donc bienvenue même na Congo, parce que on a sur l'unité, c'est comme il y a Boumouana. Nous sommes bienvenue c'est que à Yebinga na Boumouana nanga. Mais Yebinga na Congo il y a frère Mopat. Merci Ming en tout cas. Tu habites sur le bas émo gentil na ba la Gemidor TV et ça la bango bien makasi parce que d'inviter mi bayaka kaka ya au lieu to kota na vif ya sujet na biso a lobby pe lo côté bala moko ça la bien té so ko lo ba ko ba ndeko bazo ba ndeko na ba moni maître John. En tout cas dans les secondes mingi vraiment pour la Gemidor TV ils a chaîne na biso ya Suisse ya Neuchâtel to soutenir amo parce que ceux qui la guide bangote l'état au centre ka bandeko to futa mbongo belé. Mais le projet on a besoin il y a Mboka, il y a canton à Neuchâtel, il y a Bana Suisse, alors on doit soutenir en gros ce qu'on a fait, on a la cérémonie, on a besoin que Billy ça m'a bien, en tout cas Bazali voilà, contacter Bango, service en tout cas est bien. Là mon amoni matos penda, il n'y a rien à dire. Merci. Yango maître John to kutami lelo epa na yo awa na atelier na yo ko yebisa baninga to ça vraiment epa ya John Couture. Donc to reçoit atelier on a fait émission et puis émission ezebele to kosala na ye parce que o ezalaki pena ko talisa kaka bino parcours ya maître John. Maître John eloko memi biso pena epa na yo lelo to lingi pena o talisa bandeko parcours o ya yo. Nini esali yo o ya ko se retrouver en Suisse. Oh là là, voilà. Comme en Suisse, en tout cas,
ezalaki facilité d'abord pour se séparer na famille na ngai mais état que obotami okolo comme ta ndenge vie ezokendela bitete ndafuna nameka kochanger ma femme millier parce que papa abotanga akufa na naliki mwana moke ntabokolinga aza mama nanga aza koteka loso na nda siki na bandal bana bandal bayebi ke bazokolingi mama leki aza koteka loso donc biso tobokami na mbongo ya loso na wenze mama okina ntongo ateki na poko aye na maloso bolali bolie siko être mokokola na station na ngai ya handicap ekoya kosokenga mingi oza na besoin mo eloko moko boye maosala ngo eza te oza na mwa besoin station mo maosenga moto eza te mama nanga azalaki femme si aleki na mobali te alors tokoli mpe na vie oyo ya vie ya rien te vie moko mpena ya cascade bozomeka boyeboyeboye alors ekomi korevolte nga mingi ngai maintenant faut nasala quand même effort un jour na soutenir pauvre femme oyo malgré pasi na ye malgré badifficulté na ye akoteka loso ye na ntongo na poka bolambi bolie bakofute baklasse ezangi ma mobulu ngai bi non so namoni kaka ndenge mamu ezokendele boye alors nakose retrouve na balabala ndenge bandeko mosusu bazalaki na balabala yango episanga courage nameka koluka moya kobima libanda mais kopesa yo courage wana yo obima libanda parce que ozali ka yo moko mwana mibali na libota ou bien ezali mpe na bana mibali mosusu parce que yo décide kaka ndenge wana yo oza na handicap mais ezalaki na bandeko oyo bazali na habilité ya kobima komona pasi wana oleke yo mona ngo nanu liboso bon na famille bon esenga tuma pasi mpona question otuninga normalement tobotani bato mibale ngai na grand frère na ngai mais bon grand frère na ngai ça fait une année yango naza na nouvelle na ye te mais etouchena quand même na question otuninga esika aza nayebi te soki aza wapi pour le moment mais nzambe abatela ye tu esika azali donc tobotami na famille tozalaki mwa bato ebele ozala baoncle baneve baniese bato ebele mais évolution kaka ndenge congo ezalaki papa na ngai congo mpo okende classe soki mbula ebeti omona baninga bazokima mbango yo okima mbango ndenge nini nzela eza mobulu odeplace oke na commune mosusu mpoza transport na handicap na nga mpe naza kokoanga mosusu te so bamdanga biso na bino avande na kaka na vie oyo ozala mpasi mpo na ngai donc si nanga tala bavie bamosu ngai non c'est censé ozala mie mpo na nga nakende komeka libanda po toza komona bandeko mosusu aza na ya na poto batindi kombi aza na ya na poto batindeli bango boye na biso na famille moto azalaki te oza kaka yo moko espoir eza te ke lobi ekosimba opa oui mais so navandi mpe kaka bo nakose retrouve lokola bandeko mosusu bandikape basengaka ngo na balabala donc nga mpenza fona asala mwa différent par rapport a bandeko mosusu yango motive nga mpenza nabima nazala libanda mais kozwa nanu likanisi wana est ce que ozalaki na métier moko te obanda obien grand frère azalaki mpe na métier te yango etindaki oyo erevoltaki olobi ke non métier mpe eza te eloko moko te bon nabima kaka nakende ou bien ozalaki déjà nde tomoni déjà ke John Couture wana oyebaki déjà kotonga oui na Congo déjà nazalaki na métier nazalaki ya kotonga bana Congo nazalaki na mwa atelier de couture nanga déjà mais ezalaki koarrive na babesoin na biso te otonga melo bapesa $1 biso $2 zepi na koarrive na babesoin nanga te parce que vision nanga ezalaki nakende na mosika ndenge bana mona babiso bazali mona mosusu aotambola na mwa voiture baza na mwa ndako ya bien ezalaki mnezali komotive ngai bi non malgré handicap nanga fo na essaye na se battre na vie nasala mpe oyo baninga basalaka mosusu yango epusenga nazala libanda alors kobima no talisa bandeko kati na Gemidor TV parce que yo moko lobi ke non epesaki yo mpena révolte pasi wana osupportaki yango su te komona mama kokende koteka koya femme seule yango erevoltaki yo ti omonake obima mais kobima wana ezalaki ndenge nini obimaki facilement ou bien esalaki ndenge nini explique biso nano bien parce que olongwaki ou bien Kinshasa oye awa mbala moko na Suisse ou bien talisa biso yango nano mpenza ezalaki ndenge nini bon kolonganga Kinshasa mpona na Suisse mbala moko ezalaki ndenge wana te donc naso natali parcours nanga kolonga Kinshasa ntina Suisse nabeti ata ba 10 ans na nzela mpona nayebi ke nalongwe Congo na ba 2003 nakomi poto na 2004 donc parcours nanga ezalaki facile te alors nzela nazwaki kolonga nalongwe Congo naye Brazzaville naye Centrafrique na kati yo nanu te koloba vraiment ke olongwe nanu Kinshasa koya Congo yo oza na handicap vraiment est ce que otiaki na mutulu otalaki nanu danger wana te kati na yo komona ke na handicap ozalaki nango obanda kosala nanu banzela wana bon danger ezalaki naza komona yango mpe ezalaki tuna mpe ezalaki te ce que c'est faux parce que na nzela oyo natambolaki même bato baza bavalide mingi bakokaka mpe te bandeko mingi totambola bango mingi bakufa mais nga nazali donc na nyonso eza kaka nzambe bina alingai nga mingi parce que baparcours oyo nga naleki nango soki nzambe te nde mobulu parce que nayebi ke nga na biso tomona poto
bandeko o bazaki na ndako nga tozaki na bango après biso bakufa na mai bango nyonso parce que nzela oyo ngai na ye poto ndenge bandeko mosusu bayelaki te yo na bike na fami moko ya pasi bandeko mosusu avandi boye batindeli mbongo biye zwa biye yaka poto aye parce que oyaka poto ngai nazali na moto akopesa ngango azalaki te nazalaki oblige nakata banzela malema yo na bike nalongo na congo na 93 nakomi poto na 2004 mais talisa biso parcours komona kolongwe na 93 na 93 okomi na 2004 donc ozwi 11 ans mobimba na nzela men 11 ans wana yozwi talisa biso ba 11 ans wana mais kako décortiquer ngo bandeko vraiment ba comprendre par rapport à 11 ans na oyo yo esalaki ke ti okoma awa oleki banzela nini ozwaki ba avion ozwaki ba bateau talisa biso na bato ba comprendre vraiment parce que tango lobaka 11 ans boy bato bazomona ba omona ke peut-être ozaki na ba avion ozaki na ba difficulté nini oyo kutana ki nango vraiment na 11 ans wana na nzela ti okoma awa na kote na mamwe bento na bike naza na poto nde mama avion na mata avion te nde mama nde ngo mata avion na mata yango bandeko bazolanda biso na Gemidor TV bakoluka ba comprendre bien parce que ndenge toza vraiment sérieux comme on a parcours ya maître John bino bozalaka na maître John bino boyaka awa bino bosololaka na ye peut-être ozona l'occasion ya koyeba parcours na été koyeba passion ya za na ngote o e bomba makati na ye mais lelo aye asolo na biso à cœur ouvert yango tozolinga vraiment ko expliquer bandeko bien ndenge o matana nukuta avion te donc o koma poto mo mata avion te yango bandeko ko za malamu nini bayeba maître John akoma poto mata avion te et ça ndenge na koma poto yo mata avion te yango na bika asuna zongi simaka ka partie ya Congo ne tsoko bake omoni ke bandeko mbika kana yana na Suisse atindele difra azabo mais ngaza mto pia ngata infranté na ndo titela ngata zambo sala passeport azate mais na ko sala ndenge ni na bili ko sala ko luka bia te batumba te bato zo bya ngo aterali bamba kina kanzela ta pote makuru bazali le ka ndenge ni ko tuna tele ka boy na kanga manda mambo na zali na okanja za osami kina musala ko sala na kanga mo pambo na zali nango na somba ba diprozone ba movat ba carolite to ko teka na Équateur parce que nzela skenze manaki yango wana zali na kamera na mo na Italie Richard et Richard ndenge za na vie autre ko ko foto kende parce que tuna na zonga sima na Congo makamese bele ba souvenir makamese motivation yake bele fona bimakaka on a besoin quand même transport au ngala kona ina kimba ba transport faut ça na moto parce que yo moko ko bis tenene recevoir so ka mo ara bis fa kimo bien faut tête pas bien bandike ba futa bien te donc même pour za bis na Congo faut muta idée yo on a ta sapat au social o na kona na ta kamota na ti social na libanda Congo donc faut que na wileri ba selo prothèse ba te ba barre de fer ba bayer les équipes na compliqué na fona bien ti ko bimalanga na kena to so ba Carolite ba Movat to ko teka na Équateur na libongo tsengela ata ba un mois pour masweke na tika ba bonga na voyager na comme na libongo tous la maswa ndenge za la kaka bo sali bo la bo to la libongo ata ba une semaine ba quelques semaines jour to libongo maswe de kola to ko na akula to mana akula to kita to teka bloc na biso to si ba camion minene to gemena to komi na gemena bloc on a betka ki to teka na gemena to si to zimbongo to zongo na komi na zongo na teki suma bloc na marché zongo mbongo teki na ngo to kanyi mbongo a partir ya zongo to zoasko boatu to ke le Centrafrique to komi na Centrafrique ba camion ke na Cameroun garwa marwa to mona Centrafrique to leki ba camion minene ko ke na Cameroun ba camion ko soma ba posa banyama to mata likolo ba camion mais yo ko mata likolo ya camion na handicap wana nyos o bande ko sala na ndenge eloko ko comme ça bande ko mi ko mona vraiment que na handicap yo zalaki na ko mata ti ba camion ko mata ba boîte bani tout wana bande ko bank sauter pour taki déjà na mutu na yo ebeba ebomba yo il faut kende kaka c'est ça on a vu que na zalaki toujours déterminé parce que na vu ceux qui n'a pas de handicap nanga depuis le na zaka na galera ya Congo wana malgré handicap na que ngafa na koma kama parce que na ina soit musuté voilà donc soit na koma bien na ba musenga na balabala ko ba de kuswa ba singa na balabala mais ngai bit na ngeza ki na kende liboso na avancer donc yona ba dabi que malgré handicap nanga na zali ko cascade na kuma matana ko taka mais zali facilité pour ba camion ni ba grand car ba camion qui na kusuma vite parce que fufu bino za ni ko nango ezaki na bato bane ko sumo pe ko mata kuna bato bazali toujours ko senga denga na mata mais na courage pe kaka parce que na nzela cascade muta ko sunga za te poye pas lokakende voilà donc courage no fait ça pour so tali kaka boy otikala
donc tolongo zongo to Centrafrique na Centrafrique aussi ba camion qui na Cameroun na komi na Maroua Garoua to suki wana mbongo de select même so wana to beta su ban to ko senga mbongo na Cameroun bo senga mbongo to kaki mbongo te ko ba camion mnene to ke le Nigeria na komi na Nigeria na ko bandesko via zo na Nigeria dans Nigeria na la vente quoi 7 ans 7 ans 8 ans dans Lagos. Donc au fond de Lagos penza 7 ans 8 ans. 7 ans 8 ans. So baba na Lagos là ba 96 ti ba 2000 quelque chose donc faire mon pax va yebingai. Na va na Lagos pendant 96 ti ba 2000 quelque comme ça. Na fond na zaki na télé na to tongalanga mais Zumuna ke makamo o ki mai kuna ezula de peut-être na Lagos. Tina Lagos. Lagos mun no sai na Lagos saka po abima ki le poto. Mais ce qu'on peut que les potes na Lagos copie ça raté. Chose na poto te orobimate. Donc pas si oyo tika ki Kinshasa komona ke ko déplacer pena mais tango ye na Lagos oyo ko kuta na kaka na pasi wa Lagos le su ya kusaka. Pasi su makasi. Mais siko wana mama zate bandeko bazate yomo. Mais et ça là qui ndenge nini expliquer bandeko na pasi wana oyo kuta na okoma ki yomoko et ça là ke obima lisusu. OK. Donc on a compris Lagos mutayamba biso que son nom repose à payer. Fait na mo ba kufa. Yamba biso to na Lagos ye pari na ndakute. Donc comment mais petit boyer mais pour la tableau au moto la photo on a été via à penza les aboy premier jour to là il banda na balcon et puis deuxième jour ndenge nzamba sala makamuna ye et si quand de ba maki biso parce que la biso to là taton mutaka da ki petit couturier et to comment la place on va on va machine na katanda papa oza te na me bola ramino awa to non mais ngapi musala saka yango otonga ka ale to ngotonga mo na ndako ya tatana to ko sa pa na ye titi to bani pe vie normal na Lagos o vandi mo na boza ki mama sa bolo matre ga ke yotika yomo matre wa ko tika yomo mais na ko sala ka ka bo tika na Lagos pe kaka a partir de Lagos bi non fona condition nzela mususu na o kanisa sumwa mbo na Lagos ya ona ko zasko nzela ya ko ya Libye wana na bateau kaka donc préciser bien bandeko ba comprendre parce que olobi yo moke nano mata avion te donc parcours yo surtout au bando sa kaka na bateau na makolo na camion makolo bateau mo voilà à partir de Lagos ngai bo tu connais dans ma gaboue yo si bateau fa continuer là dans dans le canton de la poto pour j'ai essayé bateau que ningi dans Algérie Maroc maké matabakanda la basote mata Espagne ngai na ke ba Maroc bas comment est-ce qu'on a la cocaté na ki nzela ola ho koka voilà abino en tout cas to me la Libye dans la longue Lagos to ye Niger poto ko na Libye to kata désert à Sahara pendant une semaine hein wana bokata ki amona ni na makolo dans désert to kata na côté pour to zo ba camion mais clandestin bosu ba camion mais boza mi kandate o petit chauffeur mbongo atie na kata camion azipiki bino bozo tamura ndengwana autant moi je pendant toute la journée moi pour que coquille au parquet camion au kiti au loki ba koni bolambi bolie au continent là parce que pour la kolonga Nigeria ou ya Libye to traverser la désert à Sahara mais pour traverser désert faut ana bidono ya mai on a boulangeti na yo on a loso na yo on a cycle na pour au cas où il y a là voilà donc vous avez pour tamboli pour temi pour boluki ba koni bolambi bolie au continent là ti être au cas ça désert de na Libye donc elle a comme na Libye na bande sous ville sous soit zéro à zéro na Libye soit ko luka nzamba sunga ateli na kutim musala maboko ya ko sunga donc otala vraiment na parcours na yo oyo esungaki yo mingi ezali musala oyo ezalaki ya kotonga yango vraiment na ba parcours bande yango bandeko en tout cas exemple là bien quoi apprendre les métiers à bien parce que sans métier na handicap na ngana ko kate parce que métier na mutu et longola image handicap na ngai ozomona que maître John Taher maître John et longola image que az handicapé donc par rapport à musama boko na valeur wana yango na e couvrir ma rebelle donc à partir à Libye vous voyez que siko Libye to fona peka botine ngani photo ko là à partir à Libye na ko ba bateau ne ba ko mona ba bateau na Italie na yande ngwana na za bateau na Italie na Libye donc ko na Lampedusa na Italie yango que cela que na poto lelo
mais tant okomaki na Italie quand même okomi na poto rêve na yo ekokisami donc okomaki citation ekobongaki nango ekomaki bien ou bien talisa biso vini ni siko tant yo mondi pena ko okomi na Italie ozaki rêve na yo kolongwa ti ozwa 11 ans ozwaki 11 ans wana mais esali ke okomi na Italie tesi biso tant okomaki na Italie motema no ekitaki ose soulager ko mondi pena ke enfin na komi ou bien ezaki lisusu kaka pasi. Mais tant qu'on est Italie, bon, elle est première fois, ça va. Mais tu vas jusqu'au comme on a ce que non, en réalité, c'est un côté. Comme la Italie, via Italie, on a une des côtés, on a Yaya, tout ça, on a côté. On a la coïdée. Parce que l'Italie, ça n'est pas la Suisse, on a centre, on a foyer, on ne voit pas ce là. Mais tout le monde en Italie, bima kende. Donc, on a Italie, on a ça 3 semaines, on a Liban dans la gare. Donc, histoire de Baba Ndekona, on a France, Baba Yebi. Donc, on a Italie, on a gare, il y a Rome. On a la Liban pendant 3 semaines. Parce qu'on a un découpé, nous avons un Dakazati. Donc, on va dans la gare, on a la gare, Libanda, na tongo bolamuki, ozu carton, on a bombi, on déplace. Ah, on a que nous avons le Gagolia, mais le Gagolia peut être à Moboulou. Mais Bobane, pour ça, l'année pour Gagolia. Ah, il y a un bigot à dire, nous avons tiré la barre. Mais Italie na zaki ngai na frère moko na moko ba comme na frère Guilain ata musicien Guilain Matiti na frère moko Roger na pasteur Alpha na zaki musicien na yembaka Guilain betaka guitare ba zaki na tongo to la muka to zui guitare na biso to kina wenze botia na ville botia et continuer ezalaka ya zo beta guitare ngana zo yemba ba zo pas no 1 euro ba 2 euros 3 euros. Mais to katina mettre John comme on a vraiment vie oyo utaki na Kinshasa ozalaki na atelier no yo ba mboka nyoso tu yo tambolaki ozalaki na peba oyo komona kelelo okomi lokola commandier malgré tout bozo beta guitare bozo cha eloko pona kosenga po bino bolia et si venir na ba besoin na bino mais na mutu na yo eloko nini pena obaneko ko le bandenge nini c'est là où ça se passe parce que je m'amène que bino na vie française na littéraire un jour na comment parce que on va vendre comme si tout les ensemble era arbenga ndeko alors ya boya batini moi 100 euros batini moi 200 batini parce que Italie tu na vie mo ya kosaka moteur ozola libande lo ba kulia foluka mais okole na panani na yeba kala bon na ndenge ya mabete nazaki na ongle na mo ka Strasbourg wala na ndeko ya mama nanga era comme na Italie na bengai na bi ongle nga John bona comme na Italie boye mais ah puis na vie mo bulu oncle epsanga ah nga ko sa lo rota ozamwa mobali ndenge yo komi poto ndenge ngapela komaki beta ka mutu toni ko luka ti on ka ke vie osna ko kera mais kozoma nanu kotala vraiment oyo lobi ke yo bengaki na ndenge mabete ndenge lobi tozoloba parce que eza ndenge na biso faut tout na pe question est-ce que kati na ye vraiment amonaki handicap oyo zalaki na mote koloba ke yo komi na poto o débrouiller kaka ndenge wana. Bon, n'a pas condamné on peut-être hier à Congo na 74. Nga la butam na 75. Donc ayeba inga na Combo mais c'est bien au préciser pour bande ko ba comprendre parce que ba tupe ba ko tala ba émission ba lobi que non noko wana zamabe alors que mon a vraiment vérité au bande ko nde ba so landa noko wana atika ki yo atika nga na botamité mais tant yo botami ye azalaki déjà libanda voilà on peut continuer la libanda yeba ayeba yite na handicap ayeba ke oyeka ko comme tout le monde. Après, on peut ngapna mukulu le ke na ola libanda ko habiter oza mobali débrouiller kaka oza ndenge yo yende ngapna yaki ah ndenge ya yende ngapna yaki donc sike zabo na tsapeka mutu de bazo batsa mutu yana na ko beta mutu titi ngabite mbuku na kwa ngote kula libanda ko cascade boye na kwa ngote lokwa zoenda osama cop na so boche chapeau na se bobeti guitare boye batemno 1 franc 2 francs elle a pensé à 50 euros. Mas la ngabe usaka 50 euros depuis aller tobi. Ya moto bimati na ko na Suisse. Donc 50 euros et même qui bino ko lo Italie ti ana. Il faut ko lo bien parce que bande ko ba la biso akomona ko kanisa mbongo abinga 50 euros na ko bima. À l'époque il faut qu'on préciser bien et Zalaki de érodé. Tant yo bima ki kuna Zaki Beiro ou bien Zaki Beiro d'accord. Alors na 50 euros permettra ki bino ko bima kuna ko ya na Suisse. Attention 50 euros d'ailleurs pour la Suisse mais il y a autre la vie il faut que ça rara bien à tout. Il faut que l'on bien la vie il faut que ça bien à tout surtout. Donc un biso to komaki na Italie. Ndeko so baka ke million na biso bato mangala to ebinenge sala.
mais nga na boy na Italie na zalaki mingi na milieu ba nigérien zami na bavina nga ba Niger pour la famille na Lagos to ba anglais mais siko mutmo za to zaki na yewana o na bitu na yena ngai na bana na mwasi na ye agai mutu azakoteka teka ba blo na mystique so elle bakanga mutu wana bakanga na biso nzela moko bakanga biso kate boza ba dealer boteka ba blo na mutu ke biso de ba innocent donc biso sala avant ba libérer tout ça 9 mois bakanga biso prison ferme na Italie au sali 9 mois na kata prison na yibate na bomate bakanga biso 9 mois na ki ngai frère nanga azana na France Guilain Roger Chamba tozaki na Blaise tozaki na Pasteur Mo Alpha so histoire bamba yebi bakanga biso pendant 9 mois bosali eloko mais lokola ka bazwaki muto bakutaki na biso na yango bakanga biso na bango so bakanga biso na bango ba yotasu na prison to kanga biso pendant 9 mois na kata prison to l'église ta kosamba ndenge za kata donc l'église prête à koya to na kata prison ko sambela parce que là ezaka ndenge nzamba saka makabuna ye na kata prison l'église otenga catholique tolengna ba mingi na ba Nigérien so lokwa nga azali ko ba anglais nga azali ko interprète donc prêtre azoteya na français nga azointerpréter na anglais mais kolongwa Kinshasa tokati na te toujours préciser ba biloko nyonso tout bien parce que télé vraiment linga batu ba comprendre anglais yo oyebaki yango ko banda Kinshasa ou bien oyeba bango na parcours na ndingo tambola Kinshasa na yebaki anglais na yebi anglais à partir à Nigeria pour la salle 8 ans na Lagos d'accord na yo après prêtre ndenga zote ya yo zo nga zo interpréter na anglais de ko ça connaissance na prêtre wala abinga mais ozo anglais bien au reste que ozo mtamboka nini même si naza congolais prêtre ngabi oh oza congolais ngabi oui or que prêtre ngoye pe atanga na Congo voilà donc alors bagalinga lokola kutu mutu mundu kontimate donc prêtre on taïda d'abord mbote d'abord na tout là-bas na membre de la Suisse d'abord na bosse de fait na Haïti là voilà d'abord le sac pour la mutu na Haïti là et sigazali alors na bosse de pété mutu asunganga ba démarche belé amboko vient na Edgar Edelka donc hier penda a soutenir tina comme à niveau yo esika zali en tout cas respect alors bana membre tout ba koko kumwangana ba tusemenga ba louvain bana membre tout ya Neuchâtel en tout cas na bossa libinoté JCK Salasi ko na Lausanne to bossa libinoté papa na Jafar cour matope to bossa libinoté ba agalia monga est-ce que zali to bossa libinoté et puis na lobby soit encore une fois de plus grand merci sponsor Nabiso Hermione Maneka alors après l'émission essaye d'aller maître John bon c'est l'émission na tranquille collier la no comme na bino et ça na maboko ya ser Nabiso Hermione alors yep naza traiteur Nabiso na Neuchâtel awa donc ça la fête na yo olingolia pondo olia fumbwa olia nini benga Hermione na sorte fort aujourd'hui tokotiela bino ba numéro na se et ko défiler na se bokomona vraiment azo sala o nyoso tu yo lingi même oyambi bapaya na 1h 2h du matin comme tumisa te zwaka ka téléphone oyo ko défiler na benga en tout cas bakoya ko livrer yo wana eza problème moko te tout ezali ba biloko nyoso ya mboka o to lingaka vraiment ye aokutana ngo azo sala ngo vraiment malamu ko hésiter te ndeko benga Hermione Maneka mais comment peut bache tobosana te zali Mamiston Malewa donc wana vraiment ba vivre frappé ali donc olingi pe moi safu ya vite fait ezali donc voilà quoi to comme na biso na suka ba mbote mingi place bokutami na Paris na Belgique partout émission na bina grandeur yango to kutani na mbalasima maître John azaya biso to koleka lisusu o ezaka samedi staff ekozala awa to kobenga toujours ma mission na koya susu kotika kaka bilei to sa nango vraiment staff bomona ndenge makamele kaka botika la malamu to kutani ciao